Shalom, shalom, peuple de Dieu. Wana tozolanda nzembo ya papa na biso ale moloto, banzembo ya révolution, malgré que ya zate, mais na kati ya banzembo na ye eza ko révolutionner biso lisupe, eza kopesa biso foi. Alors yango na pesi bino shalom, kimia na nzambe ezala bisika surtout bozwami na tranche na biso oyo ya mobilisation. Mingi bolandaka ngai na espace na lobaka on l'appellera femme, soki ndeko akoki kosunga biso mpona kostope musique. Na espace na biso oyo bolandaka ngai on l'appellera femme. Na présentation boza toujours na mama Bena. Vraiment na ye lisusu liboso na bino etake présentatrice mpona koya komotive bamama na nga partout oyo bozwami. Nayebi ke ebele boza kobenga na tina na contribution bamama à Canada, bamama à Paris, bamama aux États-Unis, partout. Nzambe vraiment akanisela bino na tina na révolution oyo tozosala ba contribution na biso. Alors na ye liboso na bino avec beaucoup d'amertume na kata motema na oyo eza koleka na mboka na biso. Bamama na ngai de temps en temps nayebisaka bino ke soki mama atelemi, soki mwasi atelemi, makambo echangeaka. Yango na ye liboso na bino na pasi na motema pe na basusi na ba information oyo toza koyoka na mboka na biso. Je crois lelo na uta ikosola na ba famille pe na ba camarades tango bazopesa nga sango esali nga pasi babi mama Bena. Vraiment awa tozolia kaka loso moko kutu muninga moko auta ikobota azomelisa mwana bi mama mabele kute kauki mwana azomela do moya komelisa mwana ezate makambo soko esali 2 semaines esali 1 semaine na banzi ba musuba okufa kana nzala. Balobi nde tukutoza awa bo communication kutezo katana. Donc basango oyo bazopesa nanga moko esali nga shock, esali nga mawa. Faso bazo lobela, faso bazo ebisanga, makambo bazo vivre. Donc eza face. Alors ba mama nanga to kanisa biso to bosa na kambangu. Pourquoi to bosa na kambangu? Makambo ekomela baninga comme peut komela babande comme susu. Il faut pesa biso mayele. To yebi événement oyo lekaki na Brazzaville, oyo bitumbe bimaki na Brazzaville ebele ba bimaki ba victime et puis ebele ba kufaki. Alors diable azo ko préparer azo ko préparer makambo ebele po esama na mboka na biso Congo. Mama nanga bisika ozali lelo na ye pona ko révolutionner bino ke tozwa ba initiative, tosala ba initiative ni to ko sala pona ko contribuer pona mboka na biso. Tosala ba initiative mama. Soki totali na Bible na zonga kaka na histoire ya Esther. Esther azalaki une femme. Ndekone manokole madosha ekon abi Esther soki ofandi kimia yeba ke mibeko bazozwa famille na yo bandeko na biso surtout bima ba victime na kati na makambo bazozwa ba décision bazozwa yango kutana na mokonzi loba liloba moko liboso na mokonzi Esther asala ki yango etake mwasi apesi bango ba directive abi bozonga na mboka bosala ba jeune bosala boy yango mama nga pe na ye ko ebiso mama diaspora to ebeke na Congo bazokata ba communication mo balanda biso ezate mama naza ko sala appel na yo ba mama diaspora vendredi otoza na prière. Naza kobenga bino ba mama diaspora vendredi à partir à minuit tozala na jeûne et prière to prier pour na mboka na biso avant to kota 2015 awa na yebisaki les messagers na lotaki ndoto moko ezaki na 2014 ezaki je crois na ba le 28 ou le 27 si je me trompe pas, même les messagers salaki vidéo et émission. Banga, bazuma banga, bazo bamba, ezalaki loko guerre donc deux camps, ba oyo bazo sala bo, bazo sala bo mais na kana biso be bazo ki ba mabanga et je crois les messages salaki message wana na lobi ngai ba ndoto na zolo teza mandoto te na mona ngolo la vision eza lokola message nzamba zo pesa et message asalaki même soki total soki botali na ba vidéo asalaki émission moko lobi
bana Congo bo se préparer bo luka mabanga bo tia bo sala ba provision mabanga bo tia ona banda bo tia parce que ennemi akoya mabanga wana eza la défense na bio banda ko se défendre yango to moni bande ko nga ba mama et lelo oyo ndenge tozoloba eza na avant moko oyo eza ko se préparer pour sala na mboka na biso o toza ko réclamer ba droit na biso eza ba droit na biso mais banguna na biso ba voiki défi tozomona même na kati ya Bible Eli na Bal abwakaki défi ayebisi pepe tokotala soki Eli aza na Nzambe ungane na za Nzambe Eli pe ayebisa lobi bo tokotala soki Bal yondo za Nzambe ungane na Nzambe et tomonaki défi wana Eli alongaki parce que azalaki na Nzambe ndenge moko biso pe na Congo babwakeli bapesi pe babwakeli so défi bamama na ngai nayebi te makambo soki ezosala opasi to ezosala opasi te mais nazolobela quelque bamama oyo baza sensible boyebi biso bamama tozalaka sensible mama azalaka moto ya baémotion mama azalaka moto ya sensibilité mama na ngai naye pa na yo mpo nayeba korévolutionne yo tosala quelque chose ya bainitiative mpo na mboka na biso il y a quelque chose oyo eza kose préparer na mboka na biso ya mabe toremercie nano baétudiant na biso lelo mpe bamarchaki et puis tozala bainformation mosusu bauti kopesa biso balobi barwandais basoda barwandais bakiti na kutu ya lelo parce que lelo otokoti déjà mercredi nazosala émission oyo je crois minuit donc bakoti déjà nayebi te nino bango balingi basala bamassacre soki ndenge nini balingi babundana banani armée nino bango bamoni ke ezoya mpona koatake mboka nayebi te donc confusion babimisi baarmée par-ci par-là nayebi te soki balingi babundana bapeuple soki balingi basala bamassacre baleve biso ebele babomi ebele mais baza toujours kobwaka défi mais tozalaka na Nzambe moko oyo babwakaka défi na ye te yango nazosala appel na bino bamama vendredi oyo ko tokotanga bakombo ya bato Nzambe bato nyonso baza koempêcher libération ya Congo Nzambe akitisa ayeba kofrape bango ndenge afrapaki Pharaon bato nyonso baza koempêcher libération ya bana Congo tozomona Kamere tozomona Mende tozomona Bizi Makara tozomona Kengo tozomona barwandais nyonso baza ebele mama nalobaki yango so kolanda émission na nalobaki na 2015 tokoconquérir na mabolongo biso po Bible instruction na psaume elobi que les messagers de la bonne nouvelle c'est une grande armée biso tozali une grande armée toleki baminduki na bango yango mama bakombo nazopesa yo koma yango oyo pe natangi te peut-être na bosani koma bakombo oyo tokolalela yango ane oyo bakuse na mabolongo tango okomi bakombo oyo tiango tango zobanda prier na o tiango na genou na yo banda kosaka banda kobondela pona bango afeke Nzambe akitisa epée na ye parce que Nzambe a confondaki Pharaon a empêché ki libération bana Israël malgré que bana Israël ba mosusu ezalaki lelo nde tomona na Congo so même makambo ekomi parce que Congolais amemaki réveil na Angola na Brazzaville ba pasteur ya Congo nde biso nde tomemi ba réveil partout mais lelo évangile oyo mutu na Nzambe les messagers lo bakabi que homme fort ya Congo c'est l'église mais église baye bakangi yango bakangi homme fort wana bakomi na basi ebele babiro ebele bamosusu bakoti na baokitisme alors force esili diable anéati bango mpo bakoka koseleve te bazala so na liloba koloba te ebele bakomi affaibli yango nazomona bato ebele baza koseleve awa koluka koatake koluka kosala nyonso tu na mutu na Nzambe les messagers mpo baluka koaffaibli ye ndeko na nga mwasi mbali Bible elobi si Dieu pour vous, qui sera contre vous? Et ils ont fait ça sous force. Tant qu'on va tout ça côté les mains, bah ça la pétition, tout ça la pétition pour tout petit ça est, allez caca, tout petit ça messager, allez caca sur internet, tout ça la pétition pour aller caca la télévision. Donc ça me donne quoi la force de chercher Dieu parce qu'il y a ce monde qui il y a solo nzambazana biso. Sur total vie à Jésus. Allez caca même, baluki, bah gandenge surtout, tu vas qu'à l'état. Ndenge moko na somo na opela message ba kena l'état azana mikanda boy ba kebo do ba tu ba solo kané et je vois que non c'est que message monde de ténèbres eza bousculer eza bouger ndenge moko papa la biso ale moloto lelo
ceux qui leur allaient mon autre parce que bah message n'est beaucoup sur internet pour faire bah message naé oh y'a qui n'a pas la révolution bah l'outil na n'engagne sur tout si bah il faut jouer la poison oh bah Rwanda bah il sur la poison et ça qui tue na biso te bah zo va disparaître pas faire disparaître ils sont même quand tu na biso qui tue na biso ça la culture bah mbelité tout ça la culture bah poison te tout ça la culture y a donc bah culture bah y na mwana ezali culture ya bah congolais te. Alors, tala nenge diable aye ko sakali parce que homme fort l'église et lali force ezali sous-souté. Yango maman na lobaki 2015 olo. Toko conquérir ko bongi la pona ba sai na nzambe. Nzambe atelemisa bango ba zongi sima parce que bino baka apesi ba sai na nzambe pouvoir ya koloba un mot. Et sengeli ba sai na nzambe ba sala ba prière ba déclaration contre défi o le pesa meliso na Congo. Maman nangai to telema oza na Paris oza na États-Unis oza wapi ozolandanga peut-être na Congo communication exacte mais biso to se mobiliser to sala ba initiative maman nangai to sala ba initiative to longa na kata distraction biso to zaka ba to sensibilité netinga avec beaucoup d'émotion to nazo kama ba communication bazo expliquer nga makambo le kana Congo o nazo yoka maman zo sala pasi yango wana soko komi nano oyoki no pasi na likamba muninga te mama nano komi mama te soki likamba muninga to likamba ndeko songolo etouché nanu te eza na ndeko momo ta mabengi nga zo expliquer makapsu na yoki meme banere na nge bouger esa linga pasi yango nazo sala o nazo pesa o moral mama to telema ba mama na nga partout tozali basi tozali ni force bango ba yena minduki mais biso yo koma ba komona bango nyoso to lalela ngo pousser to yebisa nzambe akitisa ba diarrhée nzambe akitisa ba lèpre nzambe akitisa ayeba ko paralyser bango nzambe ayeba ko kitisa meme ba paralysie oyo bango bakokoka lisuku kosate parce que ba yena minduki nzambe ayeba kozwa contrôle na Congo nzambe ayeba ba massacre to leli ebele nasali ba analyse na nga ba mama soki to bino mo pe ko sala analyse na bino soki botali banda koboma baza koboma kaka mais batu wana baza na ngambu na bango tozoyo katelo ko moko zo sala mate na ngambu ba kamel na ngambu ba bizi makara na ngambu na bango surtout eloko moko zo sala mate bible même pourquoi ba méchant baza ko kende liboso mais non ba méchant ba koki ko kende liboso te pe ba méchant ba koki ko kenda ka toujours te ke ba bomaka pe ba batika la ba malamu ba bomaka ba mabe batika la ka non to luka to stopper ba système wana il y a un système et gouverner mboka na biso il y a un système to telemela la système ba maman quand une femme se lève makambo change ka ba maman na ngai to longo la carte distraction essaie à telemaki to se soutenir bozami balé maman gênée ndena zakana ba maman nanga awa maman Lili maman gênée bible lobi que deux personnes ba kotamba te so bazoka bokoza la ka ebelete bokoza la ka deux mamans bozoyoka bozolo ba même langage lobi que non parce que il y a des mamans et des mamans pour mutu so benga maman mais aza une mère te aza mama te luka moni ke bozolo beloko moko boza koyokana ba mama bosala ba initiative parce que nzambe asala ki na nzela ba famille so totali Moïse nzambe asala ki na nzela naye Abraham nzambe asala ki na nzela naye donc nzambe asala ki na multitude ya batu te asala ki dans deux familles 2 personnes 3 familles ngape na za kopesa au courage maman zala su mindima yo moko que tu es capable de faire quelque chose parce que cette année 2015 c'est encore possible que mboka na biso changer c'est encore possible que basanya nzambe baluka kozongela nzambe et naza kosala peine na bana basi nyonso oyo baza koseleve mpona kokwesa basali na nzambe oyo baza kodétruire basali na nzambe. Bien aimé, de moi qui vive le bien, malheur à celui qui va être occasion de chute. Ce qu'on a dit occasion de chute pour la moussaï dans Zambie à solo, pour le coin ça est, à l'emba, à la faibli, qui a coca pour le bal, c'est pour la moka. Bien aimé, liwana oko et kozala ma bemakat. Alors, nazo kende kosala lo sambo, Zambe langai, na komi na suka. Zambe yolo besika batu bakoma kana suka ndeyo bandaka. Yango Zambe na ngongo yo kende kosimba ba mama ya diaspora. Partout balandinga mama to, partout ba mama balandinga papa. Ba mama ba telema, ba mama to se lever yolo be que les messagers de la bonne nouvelle, c'est une grande armée. Ba yena ba armée ya Angola par-ci par là tout. Zambe poka ba sacrifier.
nkolo makila etangi bamoloto ezoganga nkolo yo ozalaka contre makila yobi makila ezoganga yango nzambe etikeke bao nyonso baza koempeshe libération ya bana Congo. Nzambe ekitisa bamaladi badiare baparalysie frappe bango komanda na mututi na suka nzambe paralyse bango paralyse baoyo nyonso baza koseleve mpona koempeshe libération ya Congo. Nzambe bazala paralyse frappe bango na bamaladi ndenge ofrappaki Pharaon mpe baoyo nyonso baza kotelemela bato bazotelema mpo bamema révolution na Congo bamessager bapaster Nzubila nkolo kutana na bato wana nyonso to baza kotelemela paralyse bango Seigneur. Pe na sengi toucher ba mama to contribuer tozaka na esika moko tozo contribuer mbongo na biso pa Paster Nzubila ba mama to contribuer to pesa mbongo na biso parce que révolution ebandi vraiment révolution de yango ebandi tozala distraction te révolution yango kimia elanda bino pesa bazo contrôle na Congo dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen.